camarade ya Lukubika amona bango na hotel. Wana mobali ya Emilie, camarade na esiko. Amona Marie Mouille na hotel na Bodwe Mayola. Siko yebi bango abi o film nini nazomona epesa vertige lekela ye. O likambo nini nazomona. Comment makambo ko sala Marie Mouille azomona mobali ya ndeko na ye. Ah mais oyo komiki ndoki, c'est pas normal. Azwa vertige abenga Lukubika. Abinga na moni semeki na yo Marie Mouille. Na mobali ya ndeko na ye na kati ya hotel. Ndeko ne nani? Bodwe Mayola. Elekela ye pesa vertige. Abenga Kina. Abi Kina yo vandi. Mwasi na yo Marie Mouille aza na hotel. Azo lala na mobali ya ndeko na ye. Bodwe Mayola baza na hotel. Baza kosala bolingo. Pesa Kina vertige. Marianne Gisolokele alela. Alobi me famille o bolinga bosala nga nini. Solange nanu avana na ndako na ye na Angola. Solange bandi ko bimana mobali na ye. Mobali na ye Bodwe Mayola ye muta déverger Solange. Solange na leki na ye avana leki na ndako me leki azola na mobali na nga. Sikoto ye awa to sepela to sangana ta bandeko to kutani to sepela. Me yo yaya oki kolala lisusu na mobali na nga. Yo lingi la yo sobi ki mona meso. Ah, ki mona meso za la tata. Bizaleli ya moto nyonso ekoyebana. Ah. Ça va. Mon côté jali elombe nani kumba oyo. Otuna ba oyo bayedinga. Mabota la mabota bamoya awa. Koluka ngai nzambe. Bienvenue chez nous. Merci na batutu balingaka. Maman Francis Kabalenda, la princesse de Nkamba, Nouvelle-Jérusalem. Merci na bato nyonso basabona na chaîne. Bondima ko yambanga na bandaku na bino, botala kanga na batele na bino. En tout cas, merci beaucoup. Merci aussi na banu na abonné. Malgré botala ka me bosabona te. Bondima ko yambanga na bandaku na bino. Botala ka na batele na bino bandeko na nga. En tout cas, na kosenga bino ka merci. Ba obalinganga, na ba obalinganga te. Ngai vraiment na lingaka bino. Papa simeki mbongo kia ngani nzambe molimo mosantu. Abate la bino, abokisi la bino, baposa na bino. Voilà, bandeko na ngai to kotisko yo na émission. Likambo important na ye nango, bolandi na batan fort. Awa, tolobelaka kaka vérité. Toyaka na lokuta te. Émission Kimbangu Nzambe, rien que la vérité. Na émission na biso tote yaka. Différence ya ba émission mususu na oyanga bozomona ngo peneza différent. Bozomona ngo vraiment différent. Et ça très compliqué. Donc awa bokozwa évangélisation agressive. Na lobelaka ngo déjà. Évangélisation agressive nde awa. Awa so banga Nzambe te awa koleka te. Bato ya 26 bana ba papa o bakenda ba mima bandimi na 26. Baza ba impoli ya makasi me basala ngo na CC. Ba impoli ya niveau ya haut niveau mais basala ngo na CC. Kempoli moko ya soin. Nalobi bongo pona nini? Papa Simo Kimbangu kiangani. Nzambe bolimo mosanto. Eloko nini bakotisa na mitu ya bato nyonso bakenda 26. Balongola bango balongola bango na mitu na bango ke Papa Simo Kimbangu ye wana. Ya wana batia babengaka ye Simo kiangani. Balongola ekombo ya Kimbangu. Ale wana eza respect, eza impoli. Eza impolitesse. Balongola ye kombo ya Kimbangu. Batika Simo kiangani. Poye ba mutu 26 woye baeka na Simo kiangani. Balongola ye kombo ya Kimbangu. Bakansaka ta balongoli bongo ndepe elongwe. Bomoni ke bato moko bayebi na bango ke koko na biso ye wana. Papa Simo Kimbangu ye wana kiangani.
mais basala nini po te ba troubler mito ya bato po pe baza na posa honneur ba troubler mito ya bato ba dominer bato ba kotisa bango kombo ya Simon Kiangani. Alors tellement bato yango bobanga nzambe te kati na bato siko ngape na évangélisation agressive boyelanga kombo ya yaya te a yaya nanga zate a papa nanga pe azate po soki baye po tango Satan nzamba bwaki na mabele ndenga bwaka na mabele bongo aya na ba ange na ya na batu na ye batu wana bakota na lingomba pona kobundisa nzambe baya pe kaka pona kobundisa nzambe. Alors mutu nga na yebiki aza Satan na obenge papa te soki bomoni Satan na maseki bobenge papa te bobenge Satan bobenge demo boya pembeni na bino mais tellement pe Satan azolata nzoto ya mutu ale bozobenga ye papa bolenga ye nga siko tellement na yebi déjà Satan na batu na ye. Alors mwana benga na ba papa ezate ba mama awa bazate ba oleka te po bango pe ba banga nzambe te baza ba impoli yango na olakisa bango pe awa ba papa na ngate ba mama na ngate po baza bato ba bunisa nzambe bazo banga nzambe te toleki na nukuna. Deuxième, avant na kota na émission na nga na kotia verset biblique na kotia na verset biblique oyo tokoyoka ngo na ndenge ya audio ndenge ya audio bato Angola na ebike na lingi te kotiaka ba français awa po na nini bandeko na nga nyonso toyokana oyoka yango na ndenge ya audio et puis to comprendre musalo nga nazosala eza nango biblique na pesa na nga verset biblique Luc chapitre 12 verset 1 à 3 bandeko oyo batangaki oyo batangi na bango te toyoka pe suswara po bo comprendre bien bongo to continuer na temps fort bomonaki sujet ezali makambo ezawa zwa pena temps ya kolanda zwa kiti vanda se concentrer pour émission kimbango nzambe rien que la vérité. Voilà. Luka mokapo ya 12 kotatola pona Yesu na tango yango lokola bakoto ebele ya bato basanganaki kino bakomaki konyatana bango na bango. Yesu abandaki koyebisa bayekoli na ye bosala keba na levire ya bafarizeo oyo ezali lokuta. Eloko moko te ebombama ekozanga komonisama pe eloko moko te ya sekele ekozanga oyebana. Nyonso oyo bokoloba kati na molili ekoyokana kati na pole ya mokolo pe nyonso oyo bokolobana na matoi kati na bashambre ekosakolama uta na likolo ya bandako. Voilà. Omoni sekele oyo bokoloba na kati ya bashambre ekosakolama oyo bokoloba na molili ekobima. Donc sekele ekozala lisusu te makambo nyonso bosola na batelefone bato bazala te boko comprendre te kobima nde ebimi ndenge nini makambo esi eleka kala makambo okutu epanzana te tozalaka kaka biso na biso mais eyebani ndenge nini kamera kashe ya nzambe akoma na batemps oyo kandana ekomaka kosala po soki mabe na bino ekomi koleka mingi akomaka kosanza ata okomaki na baniveau ya bahonneur ya likolo makasi ekomaka na ntango oyo ye pena atali mwana natikeli ntango azwa bahonneur mais azobundisa nga azoyoka ata omona lokola nga na ye toza baninga. Alors tokocomprendre grandeur ya nzambe na makambo oyo tokocomprendre kanda ya nzambe ezokomanifeste na baforme nyonso mais moye bato bayebana bango eza te mabe ezoleka mingi toza koadore bato oyo bapesaka meme mpa nzambe maboko baza komanipule bato mais bato mabe baza dangereux na lingomba baza kobundisa nzambe. Alors nga mpe naosala role na nga naolobela makambo oyo bato oyo nga nazolobela baza vivant na mutu moko ta kotiela nga tembe poso botieli nga batembe bokokende kokuta bakolo makambo wana bazali botuna bango
awa lokuta elekaka te. Makambo nga nazolobela couple Lukubika na Emily Diangenda bazali ti lelo bakufa te, bavandi na Belgique ti lelo bakufa te. Couple Kina na Marie Mwilu, acteur a film Kina na kena Kina po eza na oka yango me tellement que alobaka Kina bokombomono akango mabe yango na zongi na Kina. Couple Kina Marie Mwilu Diangenda azali acteur a film malgré Kina akufa. Alors troisième couple ezali couple nini? Couple Baudouin Mayola na Marianne Kisolokele, bango bakufa mais bato mosusu tolobela baza vivant. Nga nazoloba makambo eza vérité oyo bino boyebaka te. Tokomi na ntango ya kimona meso, Nzambe azobomba lisusu te, boyoki yango eza nango biblike. Nzambe azobomba lisusu bosoto te. Papa Diangenda alobaka makambo ezo ekobandela na ndako na nga. Yango wana makambo ebele eye ebandela wapi? Na ndako ya tata. Siko ngane naza boye, naza biso nyonso na ba waboti na bonzoto, na ba waboti na molimo, toza bana na ye. Alobaki yango bino nyonso boza bana na nga. Soki mama bibi abotaka bino, balinga babenga ye monstre. Yango wana natikaka bino bobotama bikuke na bikuke, boza bana na nga. Lokola ngane na abuna mwana ya Papa Diangenda. Nzambe molimo mosantu naza kobundela Nzambe na nga. Mutu akoloba na nga azate, mutu otelemela nga azate. Nzambe abotaka te. Nzambe tango ayaka na bino na bonzoto wana ayaka nde na bato yo ba ange bakitaka na Satan wana papa simo kimbango kiangani. Nzambe molimo mosantu ye moko kimbango alobi babota bango ba ange bakitaka na Satan po alinga ko perdre ba oya yete abongola bango po tokomi na 4e génération ya suka azana posa abongola bato ya mabe abongola bango. Yango andimaka kobota mana bango. Mais Papa Diangenda aloba Satana alobi na bota ye. Papa Diangenda tango abota Armand nde alobi na boti Satana. Makambo na isaka bino eza vérité. Libota ya Papa Kisolokele, libota ya Papa Diangenda, bana nyonso babota baza bato ya malamu te, babana ya malamu te. Yango wana Papa Diangenda adoptaka mwana avant. Mwana wana aboyaka azala kati na bango. Po soki azala kati na bango yepe alingaki azala ya kobunga. Adopte yenda tikala na tata, asala na tata, ayende pena asala na tata. Mais bana nyonso baboti. Ba ange Lucifer na Lucifer ye moko na kati. Bozoyoka. Sikoyo ngana zoyela bino kaka vérité. Vérité oyo bomba batangulayi Nzamba pesi bango temps babongwana ba changer comportement ba changer vie mais babongwani te. Nzambe pa lobi akomi ko bimisa na ye bango na poasa mokili bato bazo ko pesa ba honneur pesa mila bango te baza bato ya mabe. Alors ce que ko lamuka te o comprendre c'est que na yebiti na yebiti Nzambe babundela ka ye tango alati nzoto il faut ko bundela ye. Boye azana bana na ye, il faut qu'on défendre ye dans tous les domaines. Alors vous avez la ranga bébé spirituel awate. Bon lukaka bo sala ba recherche, bon lukaka bo découvrir makambo pour makambo ezebeli. Makambo wana loba wana Papa Kisolokele azali na Belgique. Makambo ni elekaka na Belgique. Wana so dans ba année 80, 81, donc année à fixe ngai na koloba ngote pona koya kotomba à côté wana siko avant Papa Kisolokele akufa na ba 90 wana tokota na ba 90 makambo esalamaka ci tokota na ba 90 makambo oyo esalamaka wana na Belgique Papa Kisolokele azana. Emily Diangenda na mobali na Lukubika bazovana na Belgique. Marie Mwilu alongwe na France na mobali na Kina baye na Belgique kotala ndeko na ye aye kotala ndeko na ye baye siko na mobali na ye wana batangu wana Lukubika
azalaka attaché militaire na Europe. Sikoyo na attaché militaire ya RDC na kati ya Europe. Mobutu aye kolongolela na musala. Ta Mobutu alongola kai na musala atikala bwaka ngunda. Aza réfugié politique avanda na ina poto. Kina azalaka premier conseiller na ambassade ya Suisse. Premier conseiller. Donc abanda mona mbongo melelo eloko balonga pe atikela bala na ezati. Baudouin Mayola azalaka ministre conseiller ya Congo na kati ya Angola na ambassade ya Angola. Na ambassade ya Congo na kati ya Angola. Tellement papa qui solokele asba talaka papa qui sonya pa de ngenda batan wana. Donc ba bokilo bazwa ba grade. Bazwa vraiment ba grade. Ye Marie Mwilu na mobali na ye Kina ba ko kende Belgique kotala ndeko na ye Emily. Baudouin Mayola na Marianne Kisolokele bango pe bazaki na Angola. Bake Belgique bayoko kuta na kuna bango nyonso. Tangu bakuta na kikuna. Bandeko. Baudouin Mayola amona Marie Mwilu. Tangu amona ka Marie Mwilu halobi mutu na lukaka yeyo. Achaye litoi. Litoi moko ya kakate. Litoi moko ya léger kaka Marie Mwilu asopanaka te asopani. Balingani na bango. Alingana mbali ya ndeko na ye. Nde balingana ka bongo. Bayokana ke bakende hotel. Boyoka makambo na toyi sabino wana. Bango nyonso ni bazana famille na bango mimba bayebi makambo. Likambo eza likambo ko bomba kutu te likambo bolo baki akosi te. Batonga na lo bazana bo moyi. Bakufa te. Boyoka inceste ya famille oyo. Balala na bango na bango. Misala mabe o bango bazana ngo. Marie Mwilu ayokani na Baudouin Mayola mobali ya Marianne Kisolokele leki na ye. Bakende na hotel. Bakende na hotel bakoti pena na hotel na chambre na Belgique kuna. Babandi kosala bolingo na mobali ya ndeko na ye Marianne Kisolokele. Marie Mwilu alali na mobali ya ndeko na hotel. Basali bolingo penza. Basali bolingo. Tellement pe caméra ya nzambe monaka te monaka nyonso. Balobi te makambo ko leka te. Encore pe na bonzambe pe yana kisungi sungi ya bonzambe ya. Likambo ko bina bozo sala ya mabe eleka ka bongo jamais. Kina na Lukubika bazala ba meilleur ami. Camarade ya Lukubika amona bango na hotel. Wana mobali ya Emily camarade na esiko. Amona Marie Mwilu na hotel na Baudouin Mayola. Siko yebi bango abi o film nini nazomona epesa vertige lekela ye. O likambo nini nazomona. Koma makambo ko sala Marie Mwilu azomona na mobali ya ndeko na ye. Mais o ekomi kindoki, c'est pas normal. Azwa vertige abenga Lukubika. Abinga na moni semeki na yo Marie Mwilu. Na mobali ya ndeko na ye na kati ya hotel. Ndeko ne nani? Baudouin Mayola. Elekela ye pesa vertige. Abenga Kina. Abi Kina yo vandi mobali no ndenga azana. Azana hotel. Abi mwasi na yo Marie Mwilu azana hotel. Azo lala na mobali ya ndeko na ye. Baudouin Mayola bazana hotel. Baza ko sala bolingo. Pesa Kina vertige. Bandeko pesa vertige moko possible atomboka likambo wana esala scandale. Likambo wana esala scandale moko impossible. Emily talaka yeba kenda kotala azoyeba te aloba nini. Soni Marie Mwilu soni. Oke kola na mbala ndeko na hotel. Soni. Sikoyo Marianne Kisolokele alela alobi me famille obolinga bosalanga nini. Solange nanu avana na ndako na ye na Angola. Solange bandi ko mimana mobali na ye. Mobali na ye Baudouin Mayola ye muta déverger Solange.
Solange na leki na ya vania leki na ndako, mais leki ozola na mobali nanga. Sikoto ye awa to sepela to sangana ta bandeko to kutani to sepela. Mais yo yaya oki kolala lisusu na mobali nanga. Bolinga bosala ngani. Ayoka pasi choc oyazwa. Choc. Bolinga bosala nga nini akokate. Ezala scandale. Babebanaka. Baswa do makelele marimu la kokate. Akokata koloba te. Soni. Boyoka liloba marimu la lobaka. Mama na bino oyo. Boyoka maloba na loba. Alobi boye. Ngane na zaboye. Mobali na ekina. Nde azaboye. Akoka susu. Kobimana ete. Akomi na problème. Nde babengaka faiblesse sexuelle. Akomi na faiblicité côté wana. Abimaka na ye lisusu te. Donc alalaka ete. Yango wana. Esengela kaka abimaka na mbali. Donc tema mbali abimaka na ete. Mbali alalaka ete. Donc akokaki te. Siko fala lukata libanda. Mais mobali ka oya wapi ya ndeko na ye. Yo tellement ndeko na ye. Côté wana makambo eza c'est bon. Soka yoka ngo deya na sango. Koyeba pete. Yepa lingaki ya goûter. Ko goûter wana. Yelukela bango problème. Yaya. Bandeko na nga. Makambo ya boy. Bango moko basala na kamabe. Batia ko na bango na pasi ya makasi. Pona ni pona baposa nzoto. Na yebisaka bino mari muli wana aza na problème assez ya haut niveau. Ndenga aza wana. Aza na binemi kutu nani obaloba na kate po bawelaka mobali. Ti lelo baza. Ti lelo. Eza na mama moko aza ka enemi na ye ti lelo. Mais mama na peka aza de peka kimbangiste. Ya biso peka kame. Tellement ke bawela mobali. Bawela ka kiso wana. Vie kiso na yebisa bino. Aza we ya koreki ya 26. Tellement bawela ye. Makambo wana kala me ti lelo baloba na kate. Aza na binemi. Bozoyoka. Siko, aza moto yo, donc azaka moto baposa nzoto moko ya haut niveau. Makambo wana esalaka scandale moko ya makasi. Esalaka pe soni. Do babebanaka kina alobi divorce nde divorce. Nga mwasi aboye jamais. Nga na yebi na yebi ke soki mobali kote wana akomi na faiblesse basalaka nini. Basombaka bakisiti. Bakisi eza nango ya ko traiter mobile. Ize ko ba potel libumu ekomaka ya makasi. Luka oluka tellement ke obima libanda te moto ozaka na ba problème assez. Luka ba traiter. Maman Mwilu avanda combien d'années. Papa Simon Kimbangu ake prison. Maman Mwilu ki awanga ditali mari. Mais atikala ko déconnecter. Tina ndenga atika nzoto. Bozomona. Maman Mwilu akoki kolata nzoto te azaka na baposa nzoto en tout moment. Jamais. Jamais. Kozanga koyeba na biso nde tokenda kofukamela na bato tokofukamela te. Bozoyoka. Mama wana scandale esalama ezalaka problème moko choquant elelisa batu choquant batu bazoyeba te basala nini. Marianne ki soloka yepe alobi alembi mobali. Boye pe akoka lisu te. Vini nyolo. Choc ya boye. Tina ba niveau te. Kina aloba trop c'est trop. Alembi mwasi oyo. Mwasi andumba tina ba niveau oyo ezalaka te. Ye alingi na lisusu te. Papa ki solokele avandisa bango. Avandisa bango apesa bango conseil. Ndenga apesa bango conseil. Nde kimi ekotaka. Papa ki solokele a conseillaka bango kaka apesa bango conseil. Nde kina kitaka. Nde a continuer kaliso na mwana mwasi wana. Yango mwana ke mobali wana kufa avant ba shock ya mwasi. Azana mobali me abimaka na mibali mosusu. Marianne ki solokele conseil tellement papa pesaka bango conseil papa ki solokele esalaka ke a continuer na mobali mais bazalaka na séparation du corps. Ye na mobali banda ko bima lisu te. Choc tellement lataka ye mingi. Bandeko na ye moko baza ko pesa ye passe. Bandeko na ye moko baza ko choquer ye. Bazo bimaka na mobali na ye. Nde maladi peza. Bomoni balobaka ke o akufa na cancer de sang. Mais boye bakango eloko mema ye pena kufa noki eza ba choc.
oyo bandeko ne balalaka na mobali na ye yeza ata ndeko moko te komi na mibale leki ya suka na yaya boyebisanga na yaya nini kaka ata kutongo problème yango wana problème ya se oyokaka baposa ntu moma me luka libanda koma na ndeko no moko propre bova na ndako moko me bimi mpe na ndako do moto abimi na ndenge na ye eyebani mpe te boki kokutana na hotel boki mpe kokutana na hotel boye caméra caché ye efilme bino sango ebimaka te ebimi bango bakanisaki bakolekisa ngo na passé simple nzokande bozomona libota wana bozomona libota nyoka baye na mokili babongwana baye na bango na mokili babongwana 4e génération ya suka me babongwani te bazobundisa nzambe baréalité na famille wana Marie Mulu aza na makambo ya minene oyo nazoyebisa bino nayebisaka bino eza ebandeli nana bandi mosala te papa dangenda loba akobanda na ndako na ye donc tellement ke apesaka bino grâce bobotama epai na ye na bonzoto me bino sikoyo bozobanga te bozowela gloire me bato yango bawelaka gloire baza wapi bango ka tomonaka na baimage bango ka tomonaka na bato bazokoselama te ke oyo alalaka mwana na nga oyo adétruit vie ya mwana na nga baza kobebisa bavie ya bana ya batu donc bana mibali bazolala bandimi okomona mwana ya papa kisolo kele oyo mwana papa dengenda okobotola mwasi ya mutu oyo azali marié Christophe Tosimbana oki kobotola mwasi ya papa Edo papa wana abela AVC mobali atikali na bana oza donc omona ke baza kokabola bandimi mona bandimi na bino moko me botoli mondimi mwasi akomi ya yo mondimi azwi AVC bana batikali azwi AVC atikali na bana alobaka te bashoke elata ye na kati ya église bango mona mwasi aza na mwasi oyo aza likambo kosimba te oyo likambo papa intel kosimba te oyo likambo donc bayebana ke mwasi premier bureau ya martorel deuxième bureau troisième bureau baka na kati ya église oyo makambo ezalaka te mona baza na makambo na bango basimbaka te ntango ye kosimba ye te bora père milimo nini wana mama na bango beka ndenge moko mama na bango yango bomonaka mama oyo bino bomonaka ye ke amivandisa amilembisa elongi na ye bomonaka wana bokanisaka ke mama muluki awanga Zestani Marie yeyo bokenda kofukamela koadoraka ye ko elongi wana atielaka bino elakisaka féblicité na ye ya kibomwasi na ye yazaka na posa bolingana bino ye boliakaliaka ye me bino boyelaka ye ke mama bofukamelaka ye boadoraka ye bobomaka ye akamuto baposa nzoto soko lingi ya oboya na ye te ye aza bongo epuis mpe ana bato mpe bakendaka ye oya koka kovanda bongo te non ana problème makasi akoka kovanda bongo te yango mona mpe aksangisa atia bana moko wana lokola baprotocole bana moko wana bana na ye mais azokoutilize bango na bandenge mosusu obima na mibali mabe obima na bana basi mabe mutu moko makambo nga na oloba ko eyebani mo bandeko na bango nde bazana boke kotuna bango na yaka kaka na vérité ndeko na bango akufa na bashock balalaka na mobali na ye makambo na bango nyonso libota na bango bayebi me baza kosala mabe bazozwa kaka batrone bazoleka kaka liboso ya bandimi bakoteya bato nini bino moko mpe boza salite surtout bango baza salite ya mabe ya haut niveau bato nga nazoloba baza na bomoi oyelanga te oyaka na lokuta te bolingi de vérité te bavérité oyo soko ezobima te pasi na biso ekosila te bato mosusu babebe spirituel balobaka te olingo bana biso bandeko wana soki bazongi te pasi na biso ekosila te non bino nde bokanisaka bongo shema ya nzambe papasi moyimbaotianga eza shema nyonso eza na maboko na ye ye moko atambwisaka makambo nyonso
asala mamu na tango na ye bango nde bakenda kamba eza kotongama na niveau ekomeli na niveau oyo tokomi nango bango kana bamasumu na bango na ekobo bazosala ya makasi wana yango bolobelaki o soki bazongi te tokozwa kimia te baza banani bango kimia nini bango bakopesa bato epuis baza na baoyo batikala le plus dangereux numéro 1 ya kati ya lingomba na biso eza Marie Mwilu nayebisaka bino yango le plus dangereux oyo alukelaka arma esika tellement basala effort bakweyisa nzambe momi mosanto mpasi moyima okiangani batia meme na bapoison na biloko na ye batia bato na bango mpona papasi moyima okiangani akufa papasi moyima okiangani alakisaka bango ke ya nzambe aliaka poison wana alie yango ekomeli eloko mpe ekomeli te meme na nzoto na ye ya papa dia ngenda ye mpe mwa makambo oyo ebanda nango kala eza na bato aye nakoya na likambo wana nakoya nango ntango nango ekuka nano baya mpe batiela papa dia ngenda poison papa dia ngenda azwi mpe na ti asopi na fleur alakisi mpe fleur pene ziki ayesi bango eza na poison papa te eza vraiment na poison alakisi mpe nake eza na poison mais asali nini abino olakisa bino ke poison na bino ebomanga te ameli yango eleka nango yango nde ezokoma lelo siko batie bato na bango basala ya minene na kati ya nkamba me ezosimba te yango wana babanda bapropagande na bango babandi politiki ya makasi alegi lingomba elingani badiangendiste bouti wapi lingomba eza kaka moko papa diangenda ye wana basi moyima okiangani na kati ya nkamba emission na koya nango lobi na otia na nzembo oyo maloba ya papa diangenda aza koloba ye moko emission na ngai ya lobi nana makambo na kosangisa ngo na oyo te siko na yebisi bino kaka le plus dangereux oyo numéro 1 oyo abonisaka tata simo yima okiangani c'est Marie Mwilu po ye ndenge aza wana abombaka place ya arma yango wana monaka kuna ezosimba te papa azokende kaka te ale yango wana asalaka nini tosalaka badiangendiste tellement batia kombo na ye arma donc ye nde papa diangenda siko nga na oya na nzembo olobi po émission ya lobi na kosangisa ngwa lelo te lelo tozolobela motema mabe ya Marie Mwilu aponaka mobali te ake kolala na mobali ya ndeko na ye oyo po ashoke apesa ye pasi yango soko ta na émission moko faleki nazwa ngo ata parti na tiela bino ti abanda kokola abanda kokama koma bato mosusu baosala makambo mosusu mona bana mosusu bazovivre bavina bao baosakana baosala mosusu me biso tokosala makambo wana te abanda oregrete azalaki na bisengo azalaki na basentiment mokili nakozwa ngo na oya nango na otiela bino azalaki na basentiment mokili aotala basentiment mokili siko ozoleka bango tata na bango azokanga bango basala eloko te basala te basala boye te donc ebandeki kopesa ekanda etango akoli abandi koutilize siko basentiment wana talaka na ntango wana bato aloyenge na ntango wana batango wana bazalaka na ntango wana basérie ba 80 quelque wana tokende ba 90 ezalaka somo basere na biso akala wana bazalaka somo babanda oyoka te donc yango wana azanga contrôle basentiment na ye ezanga contrôle ebanda okipe te yango tia kende kobima na ndeko na ya shoka ndeko na ya epesa ye pasi oyo etikala ye po atali bandeko na nga moko bango ka bazolala na mobali na nga donc baboma ndeko na bango avant boyebaka ngo liwa ya Emilie Diangenda ezalaka na mutu ya Marie Mwilu na mwana na bango o Solange bango nde baboma ye po batushe esika batushaka te balala na mobali na ye babima na mobali na ye yango wana bateyaka biso tolinga mingi bonzoto te fo tolinga molimo mingi ata baposa yango nzoto bolukaka moye bokanga yango eza te lelo ozokozwa bagloire papa simo yima okianga na tikeli ozwa na bagloire zwa me bongo wana osala na ye ndenge bayebisaki yo okokisa maloba wana me akoki kaka te motema na eza kilo ata ndenge asalaka bantintani me ateyaka pepe bato nkamba te tintani wana azosala yebike ya kozwa part ne mpo ndenge aza na komo oyeba yake awa nabongisaka nazwa part nanga
mais ba okutu ba futa ba $50,000 pour ba boma papa dia ngenda bambongo wana esila bango moko ti lelo aza na émission wana koya nango ti lelo aza na bomoi akoma otambola makolo siko mbongo ya papa dia ngenda ye wana papa sima bango kiangani baliaka ngo na bajete baliaka ngo na pamba te soki oza moto ozobundisa ye kaka ne boliaka bambongo wana 2025 oyo nayebisaka bino 2025 oyo mingi bolie olingo baya tata ekobimela bino na zolo 2025 oyo tozali kokende ntango eza deja milengela mama wana azokontinue bavie ya mabe nayebisaki bino bana basi mibale oyo baza na ye boteya makatango yango oyo boluka bobima na libulu wana bokota mutu na mutu aluka nzela na ye mama na bino aza na nzela obima bino te tana osalisa bino bavie ya mabe ti lelo azokontinue bavie ya sali te bavie ya mabe ya soni ozotelema na chere bandimba azomona o mama muluki ya wanga nzitani me mpo bamonaka ye bongo me soki ake na ndako bana ya bato apesi bango misala kosalaka ye mwana moko ya mokie ozwi makolo fungoleli ye ale nzambe nanga ya mawa ntango to wana ngo eza su ntango mabe te mama esi okoli oya mokolo tika bana ya bato libere bango vi wana ti wapi libere bana ya bato baluka nzambe na ndenge na bango po te nzela bolani ezali felo Sodome Gomora ye atikala me asungi mpe na eloko te Sodome Gomora bato ya mabe boluka bobima na libulu oyo bakotisa bino nga nayaka na nkaa na verite eyo eza verite oyo bino boignoraka mais ata bozo koignore c'est la vérité eloko moyo ochange eza te ya verite bomi makambo nalobaka nayebisaka bino 26 bakopanzana nalobi yango so bakopanzana Paul Dibuya na miniti okutu nakoloba na makambo na ye te mpo na comprendre plus dangereux koleka même Paul Dibuya eza nde Arma aza dangereux mpo ye pena kiti wana pasi po ngimo okiangani yango babondiselaka papa batia bato ya ndenge na ndenge esimbaka te bapesi bato bokonzi mpo bakweyisa tata esimbaka te mpo ezosimba kaka te yango bazolinga siko badivize nkamba le plus dangereux eza Arma wana azali démon yango siko bato bazokanisa sujet oyo eza mpona lobi mpona na makambo na olobela mais sujet oyo na osangisa ngo na oyo te wana eza mpona lobi émission na osala lobi na oya mpe na sujet wana bien na oya nango 26 bakokabwana bango nalakela bango butu moi nga mona lobi nga Francis Kabalenda la princesse de Nkamba Nouvelle Jérusalem 26 bakokabwana bakopanzana bitumbe kokotela bango ekobebela bango koyindela bango 2025 oyo tata sima limonki angani akolakisa bino kazali nzambe atonda na nguya nyonso émission na nango important na kolobela yango lobi lisusu siko oyo na kokota lisusu mingi na makambo te nga na yeli nde kotalisa bino vérité oyo bino boyebaki te Emily ti lelo azali mobali na ye mpe azali bokende kotuna bango mama na bino aza wana likambo nga lobi eza vérité awanganela ngo wapi po asala ngo conscience na ye yebi kende koni atati akufa bongo akenda na bashock na ye ata mwana ata Solange wana nayebaka te kuma botikaka ye liboso ya bandimi azo te ateyaka nini aza kokangama na mabe inceste lata bango babimaka na mibala obima na mobali ya ndeko na yo na mobali ya yaya na yo oza kobima na ye mpe adevierge yo bozwi mpe bopesaka ye honneur liboso ya bandimi aza kote ateyaka nini mama na bino Marie Mwilo bapesaka ye grâce me abongwani te ntango oyo aomérite meme liboso ya cher te azomérite te mpo aza mabe boza bosala bacampagne satanique na kombo ya nzambe libota esantu libota ya papa dia longana
mais batalaki ke mokili te na mokili bakomprenaki bonzambe na bango te soki totikeka libota moko bakoloba me boyebaka ngo baprince bakokozala ebele me héritier azalaka moko bayebaki bakozala te baosala na tata te Satan ye pena Satan bayisaki ye pena yake yo pena toponi yo kozala wana okosala na tata po Satan azalaka na nsima ya Molimo Mosantu Satan donc Molimo Mosantu après Satan eza bongo makambo elekaka likolo yango ekita na se après Satana mais Satana kolingaka kozala na Molimo Mosantu te yango na omona kenda mais makambo wana eza ya lobby na sujet très important pour na lobby na ko bima te po tellement que na loba likambo ya Marie Mwilu oyo ye muto azosalaka ba campagne politique na ye ya mabe mpona kofungola badiangendiste bayana idée politique moko mabe politique moko diabolique baza nango wana mais eosimba nango te 2025 yo ekosimba te bozwi retard bobandi mambo yango na retard boyoko sutuka après mais bozwi déjà retard esimba suti papa de ngenda olinga te obolinga bosala bobozana na masumu no elata nzoto bekobiste ya makasi na babalta ya mwasi na obengene Baltazine ya mama na bino aza Baltazine na Baltazar na Baltazine donc na Baltazine baza wana Marie Mwilu faible ya mwasi yango po dibu ya lalai atali ke oyo ndenga za wana ifona kitisa ye po mikolo ko ya tiela nga monoko te osala pena bien Paul Dibuya tellement aza faible ane Baltazine ana e Baltazine faible pona nini ko luka kaka balala ye yango wana lelo bato oso ye nzambe azo ko lakisa ki faiblicité na ye bato ba comprendre te bazomona ye mama ngudi longo ya faible makasi bongo ngudi longo ake ko lala na mobali ya ndeko na ye ngudi longo ake ko bima na Paul Dibuya ngudi longo c'est vrai ça aboti ko sakanela koma mama muluki ya wanga zitani Marie bokeba makamba bo epesaka mama kanda mama epesaka ikanda ngudi longo abunza pasi mo imba kyanga boyeba kateke abunza pasi mo imba kyanga lobi la vie me donnera raison donc la vie me donnera raison alors ngudi longo ko bunza jamais pasi mo imba kyanga ngudi longo avanda kabino na kati ya poto mais jamais ayebisa bino kamba oye yerusalemu dia padi kundanga tata nzambi funguiso tata mwanda velela jamais papa simo kimbangu kiangani oye alinga kudeloko wana te ka Molimo Mosantu yebi ke Arma bakomise mo peut-être ma papa dia ngenda bamona kai Arma ye Molimo Mosantu olobelaka ya Arma o bino boyebaka te ya Arma boyambaka kaka bo comprendre ke boyebisaka ete tolingo baka Molimo Mosantu ba slogan na mso ezali papa simo kimbangu kiangani oye bokoka te bo continuer kolenga ye bo regretter lobi donc lobi kaka nde ya bino ezalela bino ka pasi bokosimba mitu bokopesa nga raison lobi po vérité ata lelo boboya yango eko rattraper na ba niveau nyonso émission Kimbangu Nzambe rien que la vérité bon vérité na nga na yela bino yango wana soki boko négliger kaka bino nga pe na osaka mosala na nga kaka ndenge kolo moko azo conduire nga. Merci na tutu balandi ngai, merci à tous nos abonnés, merci na bato basabonate, merci na bana tata moimo ki anga ni nyonso. Ngande naza kaka côté ya Nzambe nanga. Nga pena en tout cas nazaka chaud, nazaka fraté. Oli shoni fraté nga na moto. Soki na peli na kei na kitarate. Nguya Nzambe ezali kosala. Merci beaucoup. Bosala ba recherche. Bosala ba analyse. Ya makambo na lobelaka. Analyse ya vie nanga efuta bino te. Ba bébé spirituel. Bino nyonso bosala ba analyse ya fuati. Oh analyse spirituelle ya fuati boza ba bébé spirituel. Po bozo comprendre te bo lukalika mona mozindo. Ba bébé spirituel. Bolingi bonzoto mingi ya bo comprendre te Nzamba lobi ke to lata molimu to tika bonzoto. Yo te ba bonzoto. Molimo ezalaka te yango wana
boya ulobelaka vinanga vinga moko na etala de na mokili penza vinanga mobima de mokili mombeyebi yango onga na sala po balobi makambo nyonso mokili koyeba yanga pe mokili yeba menatika na kosalela Nzambe na ndenge ye moko apeselaki nga mosala na boyi ko dérouter ba bébé spirituel bokola. Voilà, tout le monde, à la prochaine. Bye. Mokili